une maison civile, il y a chef de l'État. Oui, que bango bata Félix va développer yango, ba kena nango tina côté à Kolwezi kuna kutu kolobate, mutalobate na Kolwezi. Talaga bino moko na mama Martha sana libula ba minéré na Kolwezi. C'est pas possible. Maman Martha, talaga maman Martha aja komi nango. Pour papa, le fait de faire un ce qu'elle dit. Akufaki na âge à 79 ans. 79 ans comme ça. Sikoyo, momi na ye, na ebite so comme na âge nini, azana libula ba minéré. Et ce qui est frappant encore, maman Martha yé moko aza candidate ya députation nationale na Kasai kuna. Ah! Et puis à part ça, maman ya Chilombo pas dans la parti politique. Ozo Lukanini, tala âge. Ozo Lukasusu Nini. Ah, vraiment. Non, il y a des gens qui aiment l'argent plus que eux-mêmes. Bon, si quoi, maman Martha au sein de la campagne électorale. Pour le rôle de Félix Azamouana Naye, maman de Nika Dimacheli Eka Boya gagné Naye. Et puis maman Martha au siège dans l'Assemblée nationale Wanate. A Rozoba Koko Naye, a Teke Bangokuna, Bazoa Kopesake salaire. Donc c'est-à-dire, la politique vraiment au Congo n'a plus de sens, n'a plus de valeur. Bah minimiser Ango, bah sagani Nango pas Félix. Et je vois les gens, Bazako le non, c'est le seul président qui est simple. Félix n'est pas simple, il ne connaît rien. La simplicité là, bozo comme on a makamu Félix à Gosala, na déontologie à Moussala, na déontologie présidentielle. Une éthique présidentielle. Il y a des choses qu'il fait qu'il ne pouvait pas faire. La cause à la ngote. Mais à ça parce qu'il manque la connaissance. Il ne sait rien. Oh, il est simple, il est simple. Na maman nae a commis peu candidate. Bako yiba, bayibi na katanga, bayibi balembate batoyo. Alors, Nzambe pas sungagate. Campagne électorale yango yo 5 ans makambuto esila ba katange baza déterminé d'abord basila na bato basila na surtout na Chilombo. Faut pas faire une confusion qui règne tout le temps. Quand on parle de talibans, les gens pensent que nous parlons de nos frères, amis, connaissances, oh bazali bakasayen. Non. C'est ça la méthodologie de Chilombo a utilisé pour faire une guerre, une séparation. Tant où toza kolobela makambo ya ba fatigant, tozo lo makambo ya ba taliban, tozo kolobela makambo ya UDPS et taliba kasayente dans son ensemble. Même ici, bisonon tout oyebi, à grande majorité des Kassayens, bazali Simaya Félix, même si basali semblant, beaucoup taina ya zo la semblant mais il est derrière Chilombo. Soit moni ozo critiquer Chilombo trop à commission le rôle ennemi na. Toyebi na biso, toyeba na biso, tomona na biso. Toyebi na biso metoninga kolobate, toyebi. Donc moi différence wana ezala. Alors campagne yango e bandite. Sikoyo ye Chilombo aza koluka ba lié de taille o ba ko supporter ye na kimuyibi na ye na présidence surtout na moment ya campagne. Mikolo tout boza ko mona ba image za ko circuler comment est-ce que Chilombo azali vomi par le peuple congolais en général, dans son ensemble, Nakatia Congo. Maintenant, Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo, avant d'aller, bon, nalini okota makambute, nalini otake makasi bote dade. Mouyambo avant d'akimiate, Mouyambo yo kota ki ba prison, oh kabila mtakanga kiyo. De 2018, tu comme en 2023, Jean-Claude Mouyambo, tangu baye kolongwa Moïse Katumbi atikali na ba fayulu Jean-Claude Mouyamba ko supporter Félix a supporter Félix Félix a pesa pe rien abande ko zela Félix a pesa mutu ya gouvernorat a pesa ye gouvernorat ya Okatanga là-bas pour ya comme gouverneur souci neka yango wana a comme gouverneur ya Katanga Félix pas oboya ko pesa ye Mouyamba vanda kimiante peuple congolais na moment ya campagne oh ba katange baza ko réfléchir ndenge ni to benga na Chilombo na pouvoir
Parce que Félix n'a jamais été et ne sera jamais. Je dis, je répète encore très bien, écoutez-moi. Félix, il n'a jamais été et ne sera jamais, jamais, jamais populaire au Katanga. Jamais. Dans le Mouyambo, Abimi, oh, azokumisa Félix. Yango na besaki Mouyambo, yo tala agino komi nango te. Otika aventure te. Bongo botala siko aventure yango Mouyambo asali pona ko supporter Félix. Eza ya marque nini? Mawatro. Ah, ve Mouyambo. On va de qui mette papa. Botala Jean-Claude Mouyambo yewana. Mouyambo soutient Félix Tshisekedi yewana. Na Nicolas Poussou. Ah, Congo eza makambo belé. Jean-Claude Mouyambo soutient Félix Tshisekedi. Na Nicolas Poussou, peuple Congo. Oza kindokite. Oza kindokite. Tala Mouyambo soutient Félix Tshisekedi. Tala Mouyambo Nicolas Poussou. Na mwa batuwana yende poids lourd à Félix Tshisekedi na Katanga. Donc il y a le big yende après Kingo eza ye. Tala Mouyambo Nicolas Poussou ça la campagne na Chilo. Tala. Oza aventure te. Mouyambo, on se respecter TV na ngana âge na yo pena. On mata Nicolas Poussou. On ça la campagne na Chilo. Ah, Congolais peut Pia Gaga yemi na ngota mwana osoki nosbi Pia Gaga poso ipenate olandi na vérité ba Congolais benga bake ko poussa pousu wana Mouyamba vandi te même Pia Gaga ba yebi gaga to pousser ga ndenge wana na suka gaga apesa biso ga ta ba 10 000 francs to ke ndokolia na palais. C'est pas une conviction politique, non. Make poussa ga pousse Mouyamba wana après ça on va 10 000 francs sur 5 000 francs baga yoli na palais tellement popularité Mouyambo na Katanga na Lubumbashi oh nga na ko mobiliser apo bakatange bapo na Félix yango monepsi Mouyambo mi pesa valeur na mi pesa respect parce que soko bandi babuzoba oyo bakatange bakoya ko mbalukela yo oko regretter ba ato za opposé mi pesa valeur mi pesa le kumu parce que il y a quand même l'ingratitude qui existe nata otali Mouyambo oyo. Je vous dis la vérité ezaka loko la Félix pas comme président moko azako boakela Katumbi ba boakela candidat de l'étranger ezaka loko la Mouyambo oyo. Mes frères, est-ce que Mouyambo nenga zawana akosenga Moïse Katumbi mbongo Moïse apesa aboya ko pesa Mouyambo akotaka pa Moïse Katumbi sans audience vieux Mouyambo alingaka bacha gouverneur ya Katanga yepa yiba ba minéré yepa teka ba minéré envoiement mais ba soutien musu bozo sala bozela lobby de soyo ozaneni ne to éviter voilà. Wana côté Mouyambo. Alors peuple congolais ne bisbino to en avant ya makamunenge za koleka na kati ya RDC. Lobby e uti koleka wa lobby le 30. Campagne pafu. Simba kotoyo kanga ye kuna nani kuna lekate. Bango ba Chilombo bakendaki kisangani yao. Chilombo akangisi batu na ye ba kamere ba lwaka ningi singize alias Vital Kamere akena ye na mboko ni na kisangani. Oh non, wana Kamere na kata jet privé azo komisa la vidéo même pilote ayoko pekisa ye non toujours ça déjà toujours banda déjà ko matériel moi likolo. Alors il faut arrêter de faire des vidéos. Iye wana na mida alakisa mida amida ba vandi na jet privé na mbongo l'état bazo lakisa batuke no toujours liambongo wana na nko bino ba congolais bo sala bisoria tala ndenge to zaba ta mbongo wawa bino ba congolais bo zaba bola nga Kamere yango na matina jet privé na saka na kanango eza mbongo l'état bino ba congolais ata na lakisi bino bo sala ngani akei wapi akei na kisangani kuna kosala campagne ya Antoine Chilombo tala mikolo yo campagne bandi ndeko nanga oza kolandanga awa boza na ba groupe WhatsApp ebele salata audio ya 1 minute bien 2 minutes
soki vidéo ta 1 minute 2 minutes yebisa bandeko na yo soki bamoni kamere na bachilombo baza koya basala bango ndenge bauti kosala bango na Kalemi bazwa mabanga campagne wana se bandaki ngamo aussi na bandaki yango nakomi kotinda déjà ba message na ba groupe WhatsApp kamere so ameki kozwa micro olie bo ololaka ye pamba il faut bozula ye mabanga. C'est pas possible. Arrivé na côté ya Kisangani kuna Chilombo Matia bandi koloba biloba na kosala bo. D'ailleurs peuple congolais piaka moko basali na Kisangani, vous n'avez pas l'idée. Ba image tout bozo mona ba benda ki batu na liboso ya foule. Moi je connais les techniques. Ba technique on a to utiliser yango trop. Et puis ba basala yango mingi eza ba musicien. Musicien kwa ko beta concert. Batu baze belete na salle. Akosala nini? Moi bato bakota kabio to poussa na liboso. Na ba campagne électorale pe salamaka. Excusez. Bo poussa na liboso. Alors tant bato wana ba poussa na liboso, cameraman ako filmer simate, ako filmer kaka bato baza na liboso. Ale babwa kango babiono asali plein. Mpiaka oyo bato basali na Kisangani, c'était grave. Ah, c'est pas possible. C'était grave. Bande ronangai. Pia. Nesa binoke mpiaka. Alors, Chilomba lobi biloba. Oyo bana Kisangani ba yebika ko réaliser yango te, c'est un menteur, c'est un escroc. Après si Lwakasingiize alias Vital Kamerhe maloba aloba na foule. Ah, boyoga, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment est-ce que la population a yembeli Vital Kamerhe donc Kamerhe aussi le rôle mungu basila mungu aussi la na bilo wa olea donc lwaka nini ko peuple congolais asili lokola mungwa esila kana bilo wa kolia. Bozela la sabino video oyo ya lwaka nini nkingi ndenge nini baza ko wolola ye na bana ya Kisangani kuna na kote oyo kutu ba kote misusu ba komaki soki na nini kuna boyoka koma ba population zoloba zela oh bozela. Voilà, écoutez cela. Wana population azolola Vital Kamerhe bazolola ye grave peuple congolais. Population azolola Lwakasingiize alias Vital Kamerhe grave. Voilà. Tala Kamerhe azoko akutu koloba te. Tala nde bato bazolola ye moyibi. Na ye moko Chilombo azalaki wana bayemba na moko alobi mais qu'est-ce qui se passe ici? Kamerhe bawololi ye moyibi oyo. Moyibi. Tala nde bazolola ye. Moyibi. Donc, je vous garantis, Kamerhe sambo lokola mungwa eyo peuple congolais. Je vais vous montrer deuxième image. Oh, sikoyo Chilombo ye moko tanga aza koloba boyoka ndenge nini population baza koloba na Chilombo. Donc oyo ekomi yombo, ekomi libabe, bameli mbondo, peuple aboyi, peuple alingi lisusu te, peuple asengi bango bakende na malembe parce que basali rien et puis bakosala rien. Tala le peuple azolanda azoyebisa Félix. Tala mpiaka, bomoni mpiaka
Donc tala donc pia kezalaki wana ya kosakana te bandeko nanga population azolola bango alors Lwaka Singize alias Kamere ye azwa liloba boye ya yende mdeza ki grave la population balobi botika aventure toyebi bino lisusu te bosala ki o esengela ki bosala d'ailleurs bogana na bino pe élection te. Alors regardez Kamera zongisi na micro soni na mida zalaki pembeni wana soni bandeko nanga même amida zalaki wana amida moya loba ezate amida vandi kimia azotala kaka bi maumi nazomona o film te yango na yebisi bandeko na ngai botala awa na côté ya Kalemi kuna Chilombo na plus de place kuna bazu déjà mabanga cortège à Félix. Oh, mutaye ko sala campagne à Félix. Bazuli bango déjà mabanga. Bazolanda bango na mabanga. Tala, bande konanga, soyons honnêtes. Les gens ne peuvent pas continuer à manipuler, à jouer avec vous. Ils étaient au pouvoir pendant 5 ans. Ils n'ont rien foutu. Même en termes de voyage, Chilombo a sali plus de 660 voyages à l'extérieur du Congo. Ba territoire tous les là soko ya na campagne akoma yangote amona yangote na 5 ans lekisi na mutu ya mboka mais amoni presque ba capitale nyonso tout ya monde entier atamboli. Félix akenda na Singapour, Félix akenda na soki kota Vietnam, Félix akenda soki ba kota ba Nepal, Félix akenda ba capitale mususu kutu bozo kamwa mais mutu yake ko luka nini akoma na Kalemi rien akoma na côté ya Butembo rien. Na moment ya campagne, bopesa ngai manda, na Kamere pas otambola na bango, na babemba, bopesa biso mandat, le chef de l'État va faire. Si ça voyage au kei, o visita biso tambala moko te, o yebi passe na biso te. Donc yozo bagaka ke biso tozalaka batu, poto pesa yo ba voix. Yango moni côté yo, bazo lakisa ba Congolais tout batika na ba province mususu, bozwa mayele. Batu oyo soki baye kosala campagne bozwila bango mabanga. Botala nde basali chasse à l'homme na Chilombo kuna c'est grave peuple congolais. Botala bino moko qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bino voyez la bino bo lié bambon na bino bo sali ba fête tout le temps. Tout monde a fait tiseke na zoko bina bengi sa ba jibe mabe, abengi sa ba nyoka longo mabe, abengi sa ba wera mabe, sala ba fête mariage mabe, le londe na moment ya campagne de zoko ko tambola pa na biso. Boti ba osana na population wana ko. Regardez. Tala mabanga kote kuna ne baza kolanda cortège ya Chilombo. Botala. Tala ne baza kolanda cortège ya Chilombo na mabanga. Tala ne bazuli ba mabanga. Bomoni yoga population mabanga yoga 5 ans la tête du pays qui vient pas chez nous mandano esili allez biso bazoba na yo boya ko pesa biso tala ne balandi cortège à Chilombo kuna na bisi bino c'est grave. Balingi komona makambo Chilombo lisusu te na Kalemi kuna. 5 ans la tête du pays, tu viens pas chez nous. Maintenant mandat silingo ngoya pa na biso, bo voter ngai. Bazo banoka kati. Ba poste nyoso to pesi bandeko na yo.
Opesi bana na yo, bandeko na yo, opesi batu na yo, tout, ya diaspora. Alors, tu te gênes même pas, tu t'inquiètes même pas. Tu viens de finir 5 ans au coma calamité, au coma Tanganyika te, au coma Babutembo te, au coma na Benité. Tu es aussi sérieux, tu veux que nous, te votions yo, te passe au deuxième mandat. Faut pas jouer avec nous quand même. Faut pas jouer avec nous. Tu as promis que ce qu'on joue pouvoir au Rwanda na Goma, au Rwanda na Goma te. Maintenant mandé sili, au bana Goma na continuer, on continue nini? Oh yo sali déjà, oh les alliés visibles congolais zomona que regarde ce que tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu as fait au Congo? Au sali nini? Lukuta oyo, il faut tout à fait na yango. Nous devons mettre fin aux mensonges et aux manipulations d'Antoine Chilombo et sa bande Bazako Tambola. D'ailleurs, Kamere est silipona. Kamere politiquement c'est fini. Félix Yemoka Kundie na cimetière. Félix a Timola Kilibulu a kundi carrière politique ya Kamere. Il n'y a pas un acteur politique très sérieux. Oyo, à part mandat Félix Negezo Kendeboye, Soge Sili a Rolinga travaillé sur la Vital Kamere. Vital Kamere représente l'image à Moïbi. Il y a scroquerie. Sokotie Peme na yo, akobebi sa même image aux anango. Akobebi sa témoignage na yo. Lelo, tala nega komi assemble lokola, asili lokola plutôt mungwa, o bache na kata biloko. Luaka singize Vital Kamere. Assemble, asili, lokola mungwa bache na kata biloko. Asili, amida zotala gabo. Bogosani. Na amida pe yoka sonite. Ako ya pe boy. Mwasa Kamere, baye campagne. Na ye Denis Nyakero. Bo vandi plus de 5 ans na mutu ambokawa. Bino botambola, yo Denis Nyakero kenda combien de fois na Kasai. Opesa doni na Kasai. Yo amida, okoma na Kasai combien de fois. Tant que vous pouvoir, directeur de cabinet mobile na yo. Mobile na yo wana zali ba ministre bozaki ba nini tout ça. Combien de fois bino bosala ba dona Kasai? Combien de fois bosala ba dona Kisangani? Ah, bozobika, même ça bino mboko yo to vandi na ba mboko ya États-Unis d'Amérique. Soke zalaki États-Unis, Kamere mbelesi ba buka e makolo kala. Américain. You play game na ye ba politicien Congo bazo sala wana. You play game na américain na blog aventure na. Ah, avant di pena boye, amoni pena ke ndenge Kamera yibi ba millions de dollars. Avant di pena boye, azomona Kamere ndenge azo sala campagne na ba jet na mbongo l'État. Allez, ozoya susu koko Sahel susu. Bo sanga na mensonge. Na yisa ba congolais mbalombala awa en États-Unis. Vaut mieux yebisa américain, I can't do it. Donc ako sala ngote, I can't do it. Mais soko yebisi que I will do it. Nako sala yango. Et puis soko yebisi que I promise, na promettre yo. Et l'équipe parole ya Bible, Amérique awa, États-Unis. Moutako jire, ba jira na Bible te. Awa, na américain, ba jira ka likola Bible te. Non? Oh, likola mama nanga no. Awa ba jira kaka. Suka mutalobi noko, I promise, I'll do it. Suko to koma na tawana o robaki ko sala yango te. You are a liar. Tu es un menteur. C'est fini, l'américain n'a plus confiance à toi. J'ai plus confiance à toi. Moutazo ko nile rendez-vous. Rendez-vous quand rapport hier retard à 10 minutes. Au prévenir hier était rendez-vous est annulé. Rendez-vous est annulé. Tout n'a pas tout bazan aux États-Unis. Bachelio Moussala fait bandana 12 heures juste. Yo oye au commune à 12 heures 5 minutes. 5 minutes quand il y a retard. Bah bisho yako signé papier awa pour y retard à 5 minutes. Au signé papier liboso. Lobby langwa landi oye lisusu 5 minutes en retard. Bah signifié deuxième papier. Troisième fois oye 5 minutes en retard, bah renvoyer yo, bah bengan yo na Moussala, tu n'es pas correct, tu ne respectes pas l'heure du travail. Quand on a dit 12 heures juste, il faut comme à 11h50 ou 55, on pointait les gens dans la porte à Moussala aux Okota. Les gens jouent vraiment avec l'État, les gens jouent avec la société, jouent avec les pays.
baventure bakamera bazosala na Chilombo na bapoto na États-Unis mbele si babuka bango makolokala babu américain boyoka bato na sango yango moni awa bapoliticien barespectaka peuple grave parce que babi ke peuple soka tomboki minduki bazala na bandako bakobetela bino masasiko soki akufi na ye abomi oyo ya koboma oyo kotika na il s'en fout akena ye baventure bato wana bazosala na Congo na mamboko ekolekata. Vous avez volé, vous avez pillé les réseaux. Tout le monde a bino bozo sala ba fête. Bozo ko lia, bozo ko mela ba champagne. Bisika bat baza ko wana nzala tous les jours dans la capitale wana Kinshasa. Les gens meurent de faim. Vitel Kamere bako waka biloko ko lia. Bako sakana biloko ko lia na Chilombo. Bana na bango bako bala bako kende na ba boîte de nuit. Maintenant, bon si ici 5 ans, vous revenez chez nous pour que biso to renouveler bino encore 5 ans de plus. Non, faut que ça me la me pose à RDC. Faut ça me la me pose à RDC. Mais un jour, bateau, bakambozo ko ça na Congo, boko futa yango kaka, toza na binoa. Voilà. Alors, bande konangai elo ngalo ba côté ya balwaka singize na mutu na ye Chilombo baza ko tambola bampiaka. Na bampiaka na kolela kolela na yo na nani okolela yo na nani oza na bilante okolela yo na nani oza na bilante okolela na nani. Alors de l'autre côté vous avez vu le président élu Martin Fayulu Madidi yepe aza kosala campagne na ye mais na kobanda yango na point nanu ya Noël Chani avant nazwa makambo ya Martin Fayulu nalingi nazwa bino nanu le soi-disant professeur intellectuel Noël Chani boyoka bêtise boyoka comment je peux dire ça bassesse boyoka comment je peux encore dire le monsieur totalement vide devant Congo Top Congo. Bah journaliste on a battu quelques questions moko. Noël Chani manque de réponse. Bon Moutaboye pas le bio non, c'est lui qui est intellectuel, c'est lui qui veut arranger le Congo. Campagne bandit Noël Chani osa la campagne wap. Na liboso hôtel. Na ba policier wana ba pesa qui est tellement peu ba boyi ko pesa ba policier wana ba ration. Bilo ba kolia na mituka azongi si ba policier wana po yaza na mbongo olesa policier 25 policiers mbaba pesa ki donc akanga ika photo a na Twitter je suis candidat ba candidat mususu vraiment so ba zwa mbongo ngo apito ebite bon wana ndenga za koloba wa ndenge batu ya Top Congo ba koinse ki ye pour na website article aventure yemope Bisika Zali na makambazo sala to ebité boyo kachani la force du changement qui est membre d'un regroupement politique et on a présenté des candidats à la députation nationale et députation provinciale. Donc si je gagne la présidence de la République en tant qu'indépendant, les gens doivent savoir que j'aurai aussi des députés à l'Assemblée nationale. Votre parti politique est dans quel regroupement politique? Qui vont venir d'où? Ces députés qui vont venir d'où? Je viens d'expliquer que j'ai mon parti politique qui est dans un regroupement la force du changement. Oui. Qui est dans un regroupement. Quel regroupement? Quel est ce regroupement? C'est AESPA. Qui est où? Attention, ça devient intéressant. Qui est d'où? Allié à qui? Allié à qui? Bon, il y a beaucoup de partis dedans. Je ne connais pas tous les détails. Je suis candidat indépendant. Vous êtes le président du parti. Je suis président du parti, mais Union sacrée? Non, pas du tout. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Regroupement, il est d'où? Non, c'est un regroupement politique. Oui, mais d'où? Plusieurs partis politiques. C'est de l'Union sacrée. Avec des partis de l'Union sacrée. Je ne pourrais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas tous les éléments. Vous ne savez pas quelle est l'appartenance des partis avec lesquels vous êtes dans un regroupement. Je venais de vous dire que moi, en tant que... Non, on ne parle pas de vous là. Parce que la même question a été posée à un autre candidat. Il est candidat député national aussi. Oui, dans ce regroupement. Oui. Et vous ne savez pas le regroupement ou le membre du regroupement sont de quel parti, sont de quelle obédience?
Non, on a plusieurs partis politiques qui se sont mis ensemble, mais je n'ai pas tous les détails. Moi, je pense qu'ils sont... Non, ils ne sont pas d'ensemble, pour sûr. Moi, je ne fais pas partie des mais M. Noël Tiani, mais ce sont des groupements donc, de Congolais. Ils viennent d'où alors? C'est la question. Ils viennent de la République démocratique du Congo. Oui, comme tous les candidats de père et de mère. Mais alliés à qui? S'ils ne sont pas de... Vous savez avec qui vous avez fait alliance pour faire regroupement quand même? Les regroupements met ensemble des partis politiques qui sont des partis de Congolais. Dont certains... Qui ne sont pas des partis des étrangers. Dont certains sont de l'Union sacrée. Ça, je ne pourrais pas donner les détails. Vous ne savez pas avec qui vous avez fait... Je ne saurais pas vous donner tous les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis candidat à la présidence, je suis un candidat indépendant et mon parti politique, d'où je me suis dégagé pour être candidat à la présidence. Ce parti-là a des alliances avec d'autres partis politiques et ils ont formé des regroupements, ils ont présenté des candidats ensemble. Alors, l'opposition vous dit toujours proche du pouvoir actuel. D'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de débattre sur la candidature commune de l'opposition, beaucoup de candidats qui se sont ouvertement montrés... Voilà, Boyoki Tchani, qui est complètement perdu là-bas face aux journalistes. Alors, Yepem Talibosa, bon non, je suis intellectuel, tout ça. Mais Noël Tchani, Yomo oza perdu, ozo kwa kutu ko répondre na ba question bazo tuna yote. Sikoyo yo oza ko finga katumbi awa, oh ya za zoba, oh ya za boye. Non, papa tika ba aventure. Tika Baventure, nous avons vu beaucoup des exemples dans la Bible. Batoyo, Bazali, O Basala Makama Minene, Ba Oyo, Baleka, Batapa Minene, Babongisa Bakote Mususu. Même si Katumbi Kutu, Tokolo Bakutu, Tanga Zongi exil, Asali Bakour Nae, il y a criminologie, na université à Lubumbashi, Bisika Zui licence Nae. Tout le monde, Bisonus, tout Congolais, tout Monaki, licence Nae. Bongo Antoine Chulombo, Oyozo Kumisa, il est intellectuel par rapport à quoi? Antoine Chulombo est intellectuel par rapport à quoi? Chulombo parle un français de la RI, de la Belgique. Chulombo n'a pas été à l'université. Boye Bisaya Koma, document. Vous allez sentir que Mutoyo, même sujet des humanités, a silissé un côté. Bogomone, Boye Bisaka Félix, écris-nous un essai, même il y a 3 pages. Bon, on la différence, il y a Mouto à Tangina, Mouto à Tangite pas à Félix. Félix a comment moi recherche était à 3 pages. So a ebisi que bilan na yo sali 5 ans, ça a biso moi recherche à 5 ans na yo l'exil Mouto à Congo. Félix a comment ngo, botikeli est à 1 mois. Bo pesi espace vide, comme la biso ka ta 5 pages à pam. Félix a comment ngo botanya ngo pe bobi que voilà, il a écrit quelque chose. Il est intellectuel par rapport à quoi? Mawatro. Alors yo wana boyoki perdu ayebi na lukutu regroupement politique azana ngote mais azo sala la campagne libosa hôtel na ye et il veut aussi gagner. Tchani, toi tu vas avoir combien de voix? Qui va voter Tchani? Tchani au Congo nana ko voter Tchani pendant ko bimana 0, donc il va se voter lui-même. Donc Tchani est candidat pour se faire voter lui-même. Donc ko bimana 0,0,01. Donc 0 wana 1 wana ezaka poye moko mi votaki en point entre na mwasi na ye wana kende ko linga wana ya mwana mukie oyo ka soni te papa tela mu age komi nango kolandaka bana ba fille mike na kata Kinshasa wana mawatro. Alors le président élu Martin Fayulu Madidi yo boza komona ye na campagne électorale numéro 21 azalaki na Butembo Nord Kivu le 29 novembre et Bogoyoka, ce que Fayulu a dit à la population congolaise côté Kuna Bochae, en tout cas Maboko, lui il va ramener la sécurité et puis il va ramener l'économie et Matana Congo. Calibo.
Voilà. Ça c'est Mafa. Monsieur le Président élu. Na kati ya campagne na ye na Butembo. Butembo, c'est chez moi. Je suis ici chez moi. Alors si vous me donnez les pouvoirs chez moi, je les prends. Vous me les donnez. Merci beaucoup. Basa Kisana. Alafu tutapatia président. Voilà, Mafa na meeting na Butembo. Bomoni bino moko ba image comment les choses eza koleka kuna. Je pense que campagne eza okende très bien. Mafa aza ko préciser o ya linga sala. J'ai reçu des appels, j'ai reçu des gens oyo y paraît batu ba di oh non mais pasta ils ont pas si trop. Ah bien oh non pasta yako kumisaka katumbi yako kumisaka katumbi on a l'accès image ya failli route kuto koti na YouTube ya Congo États-Unis TV ba campagne ya Martin Fayulu ezali nazo tia ya Moïse Katumbi kutu botala na Congo États-Unis TV bo mona bisika Moïse Katumbi asali campagne vidéo na e o azako lobezate ya Fayulu ezali les gens obiso la ndi batoyer moko tu peux te perdre vraiment parce que mutuer moko lingiga donc yo zalaka ndenge yazo linga bakamba yo pezalaka ndenge wana so comme oh non mes frères tous à la honnête tous à la combat il y a cause moko nous tous ensemble nous voulons que les pays changent les Congo avancent alors nous sommes appelés à s'unir. On dit l'unité, l'union fait la force. Moi j'insiste ici na makambo etali unité à opposition ke bazala isika moko eloko pe naza koboya eza kibongai soki eza ngai te eloko wana kosimba te ou soit chacun part dans son chemin mais à la fin de compte quand vous allez échouer boko banda ko s'accuser oh ce n'est pas la faute de Fayulu c'est la faute de Katumbi. Oh, ce n'est pas la faute de Mukwege, c'est la faute de Fayulu. On ne sait pas. C'est pas bon, Makamboyo. Toujours répéter en haut, parce que nous voulons tous le changement. Nous voulons tous Makamboyo kende bien. Mais, sur les alikaka, tokobanda kote mais dans la position moko, que non, soit non. Au moins, Makamboyo les a évolué. Martin Fayulu, lui, na candidature na ye azako zongisa na eloko 2018 que celui qui avait gagné l'élection on doit continuer mais vu les circonstances vu des stratégies oyo ezali ko changer tous les jours peuple congolais des cartes aussi peut changer ngai na lobaka na bino awa na direct na ebisaka bino moi je souhaitais que candidat commun il y a opposition et à la docteur Denis Mukwege. Je l'ai dit ici. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment trop. Bon, ils ont que Batusou, ils ont plus fayuliste. Donc, bon, kaka, ceux qui Fayulu n'ont pas eu position, ils peuvent jouer, ils ont une position à Fayulu. Non. Je ne peux pas prendre des positions. Non. On est déjà des adultes. On doit réfléchir autrement. Et c'est la bino d'information, ce qui se passe sur le terrain, de réalité. Moi, j'avais dit, je ne dis pas que Fayulu n'est pas populaire. Je ne dis pas que Fayulu ne peut pas gagner. Non. Je dis que si c'était moi, je souhaitais que candidat Ngo Ezalata, docteur Denis Mukwege. Non, les choses se sont passées. Ndenge leki, mutozo benga ngai moyena yambaye zate, o tozali na info expliquer te. Bo excusez ngai. Soko za na posa ko loba ou bien tindela ngai message bezela ngai soki information sili. Ici, tu as maraté l'info expliqué. Veuillez m'excuser. Alors, peuple congolais, naloba na bino, j'ai souhaité que Mukwege azala candidat unique. Naloba moi, mais makambeleki kuna directement. Mukwege lobi kuna bimaki lobi ono, makambeleka ki na Afrique du Sud, basala ki bango piège. On les a piégés. Bango na ba Fayulu na ba Sesanga. Bango
ceux qui vont supporter Katumbite, ils sont libres. Bango baza libre. Libre à Mukwege, il y a aucune campagne n'a pas à gagner. Mais sur le terrain aujourd'hui, jugeons quand même, tous à la honnête, la campagne de Mukwege est ça mis à Bukavu. Après Bukavu, campagne adoptée Mukwege za. Campagne adoptée Mukwege lelo